siko yo ebisanga neti église neti ba pasteur Moïse Mbiye pour au monde aye il faut pas sentir l'audience donc on reçoit la paix pendant tam sous 3 semaines 2 semaines au benga tam sous secrétaire mo boy pour ka ba pesa l'audience OK kokuta na ye. Oui. Envier ba monter comme bien quoi envier nani pembeni ya fali po ya leki bon na makambo lata. Donc ça dit banda ou banda carrière na yo donc au sala musala o ebika ka batu so batie yo o finga no ka fali o finga na o ka Fabrigas o finga o comprendre o finga ken piano mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabe na koke na nga Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona kama la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde, kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga. Ta santé c'est ta vie. Ta obiso to sa comment de vie valito le bela mimi ba vie mimi stabilité mimi bana comprendre tout ça là te ke on na kwa envie. Le challenge côté mon baba lifanto. Oui bana vali maman déjà nga ken pe pas le pan mort na pompage ko différence ni ken na le pan mort na pompage leader ne o akumisa ala le pan mort na bandal siko au moins te ke to tian ka bana bon ka ndenge ken pe na mon pan. Mais oui, au cas parce que on doit que na mutale qui a zate kasi ya teki ba bien matériel ya zala nini. Se détendre na ba week-end oyo yango oyo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h, samedi à partir il y a 12h-5h, et dimanche de 12h à 3h du matin. Babo Sani Binote,
ntongo oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba oza kolia ngulu oza kolia poulet na musique ya elengi lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Bienvenue dans votre site Fimbo na Fimbo News avec votre humble serviteur Valdi Tamboué. Toye. En tout cas, si vous avez un vraiment en tout cas, merci pour votre patience, confiance et fidélité qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre dans notre vidéo na kati ya Fimbo na Fimbo News. En tout cas, merci nayebi ke bo moni bino morondenge moto ezali kopela vraiment na kati ya internet mais biso toza susu na liturgie wana te ya koya ko bakisa ka pétrole likolo ya moto to komona biso ko ya na mai poto bo vraiment moto naza entouré vraiment na ba concert na ngai avec bangoni to komeka mpe ko beteli solo to moni bongo restation ya bandeko na biso ba chanter na orchestre ya ndeko na biso Moïse Mbiye to moni susu bandeko ya famille ya ndeko na so Eliane Bofene waza bongo na bras de fer tina justice nande kona biso pasteur Moïse Mbiende bande kona yeba lekaki lobi et pas ya papa Léon ne Malemba dans Molière obino suboyebi en tout cas moto wana ezo senga vraiment ezo solution pour babina problème nyoso solution ezanga raté to mona kisu bande kona biso o ba vanda rabona mikili mpoto ba pandisango kaka nde ba meki un peu ko mettre ba communication mo esali pena bienté mais na ça na gauche na manya Malika na droite na za bongo na Laura Chouma wete avec bango tikana pesa bango pe mbote poto banda bon iso na biso mokolo malelo na bandi na droite na ngai bonjour Laura Choum Mawete bébé Gou bosen nani bébé Gou bonjour Valdi Tamboué mutamilinga boete te pona za bongo na za bébé Gou yango na bibongo za pamba te na vanda ka bébé Gou ils ont monté à pesa ngango bébé Gou donc na za pe Gou voilà bonjour ba tout na so na Fimbo News voilà. Merci bébé Gou. Tout ça peut côté à gauche nangana Malika Mania la charismatique Boni. Ouais, bonjour Valdi Tamboué, bonjour na babonné tout ya Fimbo na Fimbo. Donc bonjour na batutu balinga Jos Mania Malika na yuke ya batu belé tomba monara déjà ilunga Malika na Fimbo déjà bazar yo CP là. Donc merci beaucoup na ba soutien na bino moralement, physiquement, financièrement. Donc voilà. Merci Malika Mania, tout ça vraiment na que boto kanos nanga, tout ça na 3 dossiers à kolobela lelo. Tika to banana vraiment na auto monaki lobi na poko atipa ba Marie-Laure Mwaka. To moni ndenge bande ko ba famille ya Eliane Bofene balikaki bon na Molière ba kesusu ko panza ndente kende ko panza vraiment nebito tali ngo monyango mamba ndenge nizo kende vena bien to fa ba c'est la cage c'est kata makambu comment. Et au moni mutunyo so alinga basali oyete au moni mutunyo so alinga respect mutunyo so mérite respect mais buzoba eya ka partir ce qui yomoko o approcher na buzoba à partir na ngonde au mona ke buzoba pe ko approcher yo so to moni ke famille ya comme on a Eliane ce qui ba comme na niveau de justice bon ba continuer toujours biso to na eloko lobate biso est important exact pesa ki ba opinion na biso tant que batu to yebi ke non ba ça na nteme mo bazala ka ba existe malgré to kendra na l'église na bangote mais moins moralement to zalana bango ensemble mais sinon déjà nenge baza salut na baza salut na vie na bango réel o basala ke bimi de lelo na poisa donc biso tsiko eza sous problème na biso to comme tika yé bango na nzambe mo ka na moment o ya ko juger bango sinon so to pese ba opinion ka parce que to za batu ba comme na niveau ba justice to mona ki tipa plutôt pas les TV ya plutôt pas la TV papa Molière to mona ki baleka ki tikuna déjà so ki
makambo comme dia tina niveau ba molière on est de ce que quand on est comme grave donc c'est mieux ba continuer batala nani on a raison non on a fautif et puis nani o robima lokuta na bango nyonso na famille on a na pasteur Moïse Mbiye parce que déjà pasteur Moïse Mbiye azana batuna za pe na bandimi nae o batalela kaye o ba se confier na yende to lo ba maudit soit l'homme qui se confie à l'homme donc voilà ce qui est comme na niveau de justice c'est mieux ba continuer tout à la place makamango et souka comme ça to ba nani o aza lokuta parce que boye to comme na embarras de choix to comme to za suna to za so à l'aise quoi en fait to za so à l'aise parce que makambo bono to mona tine salamate parce que biso to yebi ba sœur Marie Musamba banda ko finga banda ko traiter ndenge tout par rapport ya parents na ye par rapport ya bato ya banda ko courtoyer par rapport ya ba clip neto bando mona tam so sali clip a o ya ba drogue donc disons ezaka ba signe ya ba clip mais lelo bato banda ko traiter sœur Marie Musamba ndumba boyna boya bimana sonika futa asala raboye mais ti Marie Musamba ko fatile to tikola mona vidéo mutakala ya Marie Musamba te to ko tikala mona mutabimi na vidéo te apé sa témoignage kenga na la na Marie Musamba donc comme preuve ezalo ko bango ba bimisa ba preuve ya makambo ba sala na ba pasteur donc ko ba kena justice ba kena na bango tina suka to yeba nani o azalo kuta to nani oyo azolo ba solo donc voilà. D'habitude pour ça mon Christ est-ce que makambo fa ba kena na mabonde te ba kota ba jeûner prière ta ba prière ba 100 jours ba ko résultat pa mboka nzambe kasi yango to lobit lokola bango ba memi on a justice parce que il s'est passé Moïse mutamema ki on a justice a mema ki on a justice na auto lobana debi ya famille de meme na justice voilà famille comme meme na justice et ça problème te ba kena na justice total kasi to yeba so mutu déjà ke funda mutu na justice donc c'est que on a ba preuve oyo ezaka no tango ba okata likambo to yebi kena ke oyo preuve oyo eza pena preuve asuka moto oyo azala condamné to comprendre que moto ndaza ki fautif na likambo wana ba kende ba continuer na ngoti na suka biso to na eloko lobate biso to otala ka na misu to na choix te parce que ba opinion si to pesa ki déjà na première makambo ngo déjà tango bandaki tozo même na part ya pasteur Moïse na foi Mike Kalambai déjà Herman asalaka signe moko na vidéo na ye mutakale bimaki ya liboso to mona Herman aleka kala pongite asalaka fort oleka à s'expliquer à senga ba pardon na public parce que mutakale ya mutu tozo za nango to mona bana ba 10 ans bana ba vidéo bana ba téléphone mutakale zo za la partager pour le lot na sengi na mutu te na o mona ngo diku na kati ya téléphone na ekota donc ça dure eza njoto ya mutu eza partager na batunyo so ba o mona donc asalaka fort ya oleka s'excuser ki auto zeki ta musupu ba pasteur baleka basala ngo to basala ngo te na oyo bakuzaki bango au moins il faut qu'il baleka non ba s'excuser et ça les sur les lokuta il faut qu'il ba s'excuser d'abord na public parce que ba choka ki biso ya on a lo ba mettre foi ata to kenara l'église na bango te meto zarana bango moralement ozo comprendre donc il est important il faut qu'il ba ça non ya on a ko bango ntamba ebisaki bango ba garder silence na mon frère Mike Kalamba ya leka ki ba teki na les news des stars bon déjà na parle ngani singa bonza confekité na ba argument na ye tu vois donc tout kanjamba jugé bango c'est tout. En tout cas merci to zonga mo tout temps kombo mo wana ya frère Herman. En tout cas moi li ndeko na biso mobalit frère ezala wa za sœur na ngai no to zonga wana bébé nani obini poser question de vali ba voilà bébé kitoko to le rachement wete na habité comment na famille ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Eliane o wapi baza déjà na justice mais ko leka lisu na télévision na canal ya papa Molière ba mekepe ko loba o ba loba ki lobi na habité ba dérouter mon kete. Premièrement, en fait, vali moni biso ba lorachou no ba on met fois ngana la famille mon boyza na on a grifté ndingi sa fra na biso pichu mwanja yemba dans la famille a grifté mais côté la famille à la fille ba vraiment ba on peut na famille mon pe to na za ke na ke na soutien le ka ba famille na biso mais avant yo ça likambo avant yo ke na likamtina on likana on a télé parce que bozaki non déjà na niveau justice boye baka bozana nani affaire Moni le mboka na biso na auto ya mbedingo tout à l'heure avec un mboka na biso toza remandé na problème à justice mais je sais peut-être avec la fille ceux qui bazana ba preuve na bango tangible ne balbara ceux qui peneza réellement ça solo je suis et Salema parce que ça n'a pas maman baza ba konjipe ba lita contre ba femme violence en fait à la femme donc bon aux alawana ba ko traiter ba ko soutenir peut-être la famille wana ceux qui a solo et pour la fille aussi moi je ne pense pas que le pasteur abandonne kumbe na makas le quoi moi que c'est une grande fille donc tout le monde a ba plus ba comment ba vidéo ba asali ce clip na Koffi Olomide mais to éviter que ça y est vraiment si débat balbe on habite ko juger te car que non tout le monde a ça la clip wana za ndumba non
bazo peut-être figurante ou figurer na club mais ko sala que non a bizé na nga sala ki pourquoi pas era banda ki ko ke non yo da moi mki wana mineur à 17 ans pourquoi pas funda ki pas maman na bino adolescence obi agent de sala rabino mukusa maman c'est nga yanga na ba maîtrise non attends moi je te dis une chose nga lo bango nga na lycéenne valide biso na ba lycéen to na tanga obi que non faut ko ta parler parce que papa za na obeto c'est pas pareil avec bana bako la mikolo donc biso ba âge na biso qui adolescence wana ngobi to yeba comment ndenge to ko se maîtriser. Tu vois, donc, moi, bon, bah, lycéenne, baby, que non, bah, na lycée, à Erwana, bah, différent, là, bah, na Mikolo, peut-être. Donc, bref, comme, bah, même, les camarades, je suis en attaque, le bin à Molière, c'était hier, plutôt, on attaqué à Molière, en tout cas, j'avais des larmes aux yeux, est-ce que famille, mangabazo, ça, là, est-ce que, baby, qui est, bah, ça à faire, nanani, le pasteur Azam Mouneni, genre que non, c'est un grand homme. Tu vois, genre que non, Azana Bambon on a yé, Azana Makamne Belé, oh Tibo Zabo qui n'a qu'au Samba na yé, ça demande beaucoup d'argent. Et on aussi ceux qui n'a pas preuve na banque, la fin d'ingol le bac non à Bazo, ça sauva qui a le bac on a, elle plairait même tout le monde y si vous avez pas preuve na banque que la justice soit faite et ils ont la grande dame pe ba maman oh ba linga pe na te ba lita contre violence faite à la femme ba aux derrière ba famille en tout cas na wana je n'ai rien à commenter, voilà. Merci Laura Chou. Tozongena Malika Mania, Malika Lobina au cours ya communication na bango ba bimise loko mo ya mutuya. Omoni ndeko biso to mona gi Mireille Azabon attaché de presse yande on a biso pasteur. Ba otepe ko publier ni dité na Mikolo. Ba lobelo mabi yende Azabon collaboratrice ya grand prêtre Kendo Getika Eliane balongole bazemi. Na bite côté wana, c'est diffamation tendeko. Kasi yango to loba parce que bato ba siko siko ekomi na ndenge ba komosa na siko na ndenge encore ozomona ba komosa na ndenge encore oui ba komosa na siko na ndenge to benga encore parce que ceux qui ba publier ta muso eloko mo ya propos ya pasteur Moïse Mbiye ezo pesa toujours flamme après ozomona ta muso après lobi nango to na minute nango mona vidéo mo be minute ya sœur Mireille to monaka aza attaché de presse na c'est ça non aza attaché de presse na déjà que vous allez attaché de presse na muso na ndambe yango eloko to loba ceux qui déjà base eza yomoko na pasteur ozo simba église ce qui yomoko déjà ça ba mbeba ya makasi donc il faut yeba que na ba descendant na yo mabe ko za la désordre ekota mutuso e baby do se que nyonso mukila pe otike obeba ozomona donc ba o ne sezo ya wana et la kisaka que non place bozali bo soto eza makasi pour déjà pasteur Moïse Mbiye to moni ba publication et que zongi après du coup to comme mona que non sœur Mireille sous ba vidéo to mona que pasteur Moïse eza qui était voilà une photo le ba vérité parce que eza yéti ozomona siko tombe misi vidéo ya sœur Mireille donc ezo sala mabe omoni baza ba style na nzambe soki bazo reconnaître na o nyeso batu bazo loba que eza vrai conscience ba ko sa ngote ozo comprendre valdi conscience ba ko sa ngote soki bango bazo reconnaître que ba kambutu bazo sala ni sœur Mireille loko wanga nezate parce que to moni eza yé ozomona déjà ba vie o ba sala na tamusu biso kutu bato to ebi nzambe plus mingi koleka bango te to ko sala na ko sala vie wana o bango ba sala te donc ça dire baza na kati ya bosoto bana kati ya potopoto me ba yeba makambo oyo ekokute bango cher jour à jugement oso comprendre parce que bango balata pour soi même biso to lata biso pour soi même te to sala makambo na biso boy muta mona que non il aura choix mais la bière valide mais la chimbo qui o comprendre na sens wana mais ce que bango balaki se biso poso mususu ce ba vidéo na bango mitaka la et comme ko bima boy donc c'est que déjà ça prouve que place bango bazar donc lobi nango peut to mona ta mususu il y a protocole mo boy susu e bimi donc c'est déjà image église donc lobby peut yoka que non kuna bazaka na 100 personnes église batika na 50 personnes pour nini pour ils na bato ba se confier ki na bango donc ba otambola mabe ozomona ngala lobby tout bakisa na malikambo na église wana auto mona ba église minene vali po kutana pasteur kana na ka lora shubo na bi malika to kutana pasteur ko kutana te donc déjà audience pena faut na relation na mutu moko akumba ko chiko chikuna e ko maka ba mo la fo ba mona ngo webi pona kokuta na Moïse Mbiye ozaki pena que non cité beta basambe non tina petit boulevard siko yo ke no ka lora chata ki bébé voir relation
parce que l'église na bana batu da o ba cible da ba vanda place wana ebi que non faut kuta na ouais ba place na bango ezala kaka ba waka ba protocole ba yeba bango de chemin so lingo kende ka abonné za église dans to ko so ngana malika to kende église ya prophète dodi et man to kota tina ka to kuta na prophète mais l'église nous suppo non ke kuta na prof na pasteur ba di bana ba vanda na kata makambo na tika ba zwa ba ozwa et le coloration le c'est très important l'autant to kende en église oyebini to zarana ba saina ntambi poani parce que ba idabiso ba prière ngana na makasi ya olamkata musuna 2h 3h te pona na sala prière mais nayebi que non na mo saina ntambi nanga ona kendaka ko semer ba action de grâce nanga ba dum nanga donc ça dit pasteur tango osambela na prière à minuit ayebi que nana mwana na ngai ona zalaka na ye ona landela ki ba prière a oto indirectement ba prière na ye yango to benga ngo prière de protection oso comprendre siko yo ebisanga neti église neti ba pasteur Moïse Mbiye po omona ye il faut ba sengela audience donc on reçoit la paix pendant tam sous 3 semaines 2 semaines obenga tam sous secrétaire mo boy po ka ba pesa l'audience OK ko kuta na ye siko yo yebisanga on a payé sur 5 vidéos voilà to ebite ce suka wana video yo lobini na ça sika réponse pe otonika voilà ka ngape na zongi siyo ozo comprendre obi osenga video yo na bi voilà suka na ngobongo par rapport ba o tozo mona ozo comprendre musai na lo mo ebimi susubo pa na katiote ba bango banga na bango lobela mimpi makambo to moni babi ba kangi bandeko ba chantre musu ya orchestre Moïse Mbiye elle ozela bon on soka bango ba libérer bango ka ba comme c'est église dans le cas ba propriété na bango mo privé pour que neta o mutu mo boye ozana ndeko no musu ata yemba ka ke mo bazana ba place na bango déjà ba vanda wana ba libérer bango so ba libérer bon ba makam na bango valide tout est bien so makam na ba noza ka non bango ba secrétaire ya pasteur biso to zalete donc so ba libérer bango ba libérer bango ba la ba ba comprendre bango nemba monter ba kabalo habité bas tout na bango valinga na hotel na quelqu'un pour kutana na pasteur munene na lelo yo kana na lorashu malika valide que au kutana te donc bango be maramba salaka so bon libéré bango boye ba valide. En tout cas merci mais avant de les côté wana so moi toli européen na famille ba Eliane pour ngana na lobasera pardon tebi que beaucoup na ba preuve mais beaucoup ça la peine la sagesse ya gérer makambango pour tebi que téléphone me disait na makambo belé attention OK na wenze cha téléphone na samatela mama pour se bazuer en preuve aux ala soute pour tebi mama likambunde ya ngwana boucler les plus sophistiqués ya masolo ana ndeza téléphone ya mama Eliane autrement attends sous message ya mukulu babaki ke ya kame ko yana ninyo te la tavunga la chemisette tu veux que tu kutonga kuna moi conseil aux amis te conseil na makamone ko zalate parce que bango mo déjà ba telemi déjà donc de ba telemi bongo ba déterminer na likambu na bango ba déterminer ba idée na bango donc biso peut encourager kaka comme tu na posa ba preuve le ko bango ba comité na justice ba comité na l'état pas zawana pour na okata pe makambo ozo comprendre donc c'est mieux ba comité na justice to yeba kane na hôtel ba to yeba kaka nani vraiment zolo ba makambo solo nani aza fautif pe nani aza lokuta ozo comprendre to komika to zela justice ça musa nango merci le show box mo lo muke le baka que non bango babi basambela ba sala makambo pe bien donc pour la famille ya Eliane en tout cas quand ngo tolo ba yebelo ni bazo sala parce que prévu dans la téléphone ba koki po ibo téléphone va lebi que le bébé donc ba comprendre déjà baby pe makamni ba sala donc on a déjà le rachou non kufa catholique mon pépé na sa soutani marambo ezalaka na kufa catholique papa en tout cas merci nayebi kina nosaki ya basi Jésus mo bebele totu ko mona pe mission muso ndiko na so jazz kavulu pa yambaki kuna ndeko Karine ndiko na so na mona kala na pesi mbote sika zali voilà pesi jazz bango nyoso nazana ngana okoma pana hermon nazana kuta malika mais toyoki na cours ya communication na bango sika pi ndeko vena beti pe lisolo ya tarangambu oyo vraiment tout le monde a bakeni piana tout le monde a baser na biso mususu tout le monde a mwa batebele na côté ngamba fali pupa keya ko envier pembeni wana tepo ezana mutu moko ta mona pembeni na bata presse o azata musoma kambuloko aye o la taraloko aye ne habité bilo ngo mosala mwa polémique hein. Déjà Valdi au moni bon batu batala biso ba fanatique ba bazobate je crois ton dans loba batu balinga ba comprendre au malika au loba déjà na ninga question on a déjà na loba laisser les morts enterrer leurs morts au moni mutu déjà c'est ça kufa nae to ko bando bete la ba masolo na été mais comme eza question na doit répondre en haut donc eza logique pour ta question no lobby déjà c'est faux Valdi déjà c'est faux na ninga bana basi ndo ucho loba mutu moko ala taka koleka ete mutu moko za danse na ninga bana basi déjà na
okeno na ninga Nana Boduga. Déjà Nana Boduga aza fille à TV, alata talent tongo, alata basket tongo tala. Au moins ils ont battu musu bo solo la te Valdi. Mais oyebi nenga kola, oyebi vinaï. Mais non bo solo la te. Vous comprenez? Donc déjà Nana Boduga biso to yiba on tombe na TV déjà quand tu on nga zaki à côté Marlène Kasanga. Au moins on a kuna la surnaturelle Nana Boduga. Alors là basket déjà est tongo ta musu mutolobi. Azala ki kutu ta musu ko sokola na kikoso. Ayebi no faire. Na ninga no lobelo mo Valdi. Au moins il auto en internet bato belé yango ngata upaka loa sake mission a imiliaka bata poto na boya kango. Pourquoi na boya kango? Déjà ba fille belé ba en internet e belé baza ba lata ta musu ba montre ya alati montre ya combo na internet. Ozo comprendre. Mais ta musu yo Valdi, o lata to montre griffe kala ta musu sa ba ya no na poto ona bande ko no na poto ne ba tanchili wana ratarata. O mona ne to mona ti ba keni boye ba ya kokora fat ba poto ba njem so ba kende ba poto tongo. Ben o mona ke alata na montre ya griffe tongo basket à griffe tongo. Donc ana tino lo bilonto déjà na kuna ninga ken pena kutu ozo ita le kanate fa lo bilamba. Mais ana bande ko na poto o so sengi griffe e ya aolata. Skoton yo ningo beta li solo que non na bato fali au mona mutaleki na olata te au mona mutaleki na succès. C'était déjà na ninga ken pena déjà ana succès o le tam so yo katani o kokosa le fort yo zonga na succès ozaki na ngote. Et moi déjà que ça déjà faux. Na ninga bana basi ndeto lo ba déjà na uto lo bana na boduga déjà alata ka kitoko aloba français kitoko aza organisé même avant Edi Badiata bala ezaki des films bien organisé à foutre la nda connaît pas qui stable parce que yo beta du soleil bilamba héros yo omoni succès bato musu ba comprendre ça comme ça père nabi boy baté même saper yana ba saper o ba sala nyarkos yo ngolo ba na ba saper lelo yana saper aleki nyarkos azate o comprendre donc pour dire que non eza li solo ya kala nyarko ça zaka li soute pe ya son âme akufa la taper ba griffe ya danger ozo comprendre bato musu ba comprendre ate au moni succès attend ata l'autre lo ba ken piana kanga déjà ma solo succès donc partout dans le monde mais comme on attend mon boy parce balo bango chacun son tour chez les coiffeurs le lo ken piana ko za na succès le lo ntamba ko boto le pe succès wana apesi pe mutu mususu ezara nango mais ko linga kate soko moni succès sili okoma sikoyo ko okoma ko sala be mission peut-être pour au dénigrer baninga que non ngana danger ngana zana kini na sala boy déjà du solo neta musu ya 100,000 vies na be mission keta musu banda ya kenda batu ba mission ba journaliste bazate ba sala be mission ba sala 100,000 vies ngazaki na Luanda batu ba sala be mission ba famille Pululu to ngana ye na kena sala mission na grand frère Pululu na petit frère Pululu na 24 ans na sala 100,000 et quelques vies déjà. Ezate ke na danger to na chanceur te ezaka na musala ngo olinga ka obakisa mayele okoma pe na niveau pe ba professionnel o pe baza na kati ya YouTube donc c'est logique mais so succès so succès sili olinga to comme autant so contredire baninga que non yo zaka danger ti na suka le yo zaka danger jamais na monité déjà na question na eza déjà faux question ngo ka raison ngeli côté le racho. Oui, merci déjà pour la parole. Le fait, émission ça nécessite déjà combien de vues? Parce que déjà côté ba vie en tout cas, non félicité déjà Ken Piana parce que Ken Piana déjà naninga ba vu, Albert ba vu déjà belé. Émission on a Nathalie pas jazz à fingia, à l'objet singa déjà nga ngolo ba vraiment makambunete mais comme les question comme avait du Malika naza censé ya rolobango côté là déjà Ken Piana film ba vie zalara déjà. Ken Piana côté stabilité. Allez, ni tabi que non ba zalara pas fallu envier ba on tester quoi? Oui. Envia on prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà ozako suba masuba ezako bima na vitesse te ozako suba masuba ezo bima na denzela ozako suba posa ya kosuba eza lisusu te ezo sila te mais masuba pe ezo bima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango
oyo ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit oza kosuba masuba eza kokende so na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana eza koenvie nani pembeni ya fali po ya leki bango na makambo olata boduga déjà leki to tino na monde à part parce que pena dans trop TV ya trop to ya na monde intense Ken Piana parce que Ken Piana to kolba ale Ken Piana leki de bana pour Ken Piana c'est un père de famille wana lo bango tout le monde aye bien go so ko Ken Piana na stabilité na ye bana ne baza batanga na école bien ba lo ba rapé français bien yo mo iba Ken Piana to mo la bango na ndako ne va avandisa makam ana famille na poto ana yana mutuni na poto ye non na boti est-ce que pas robota na nzambe te na ebi na ngapete soko robota ya bima ba roleka mamba mukibini bo kimi na ndenga mamba bana parce que mutu un avantage te na bien lelo so zinga na bina zate mo na tika ke lembo la mokili malika parata yo po na mo lembo mo ko tika mekele pe na bilembo na tika na mokili to ko sa comparaison na bawana vous comprenez le poto jamu nyonso akenda poto azana na facilité osombe lamba parce que kune lamba mutu mo ta na poto ko kelele lamba biso ko to fana biso ba letisi olengo ba tindo pe na bilamba pene ba DHL toto na mpena ke pena le renvoyer pe DHL ye siko ba elise ifaka pe ko tana ba obwaka non to poto sala ba comparaison par rapport ya ba stabilité comprendre ken piano tangisa bana ken piano na bana nga lo rashuna na mamalika par exemple to sala ba comparaison ke quoi c'est ken pene legisi na site nani ana combien d'abonnés parce que tout le bando le belano ba abonné après to comme kitana ba nombre de vues nga kutna ba pulu nga la salle na ngo to mais bino bosali ba ba pulu to monde ba kenta ba sali ba bezi be misamba sai ba 200 000 vues yo ya maki malika bet ba 100 000 peut ba 130 000 vues siko maman vu le belano ma patron et alors au profiter de sinangenya patron voilà valito le belano mamba vu mamba stabilité mamba bana parce qu'il est important des années bana au moins internet le na autre ba sanga que na auto ya janvier ya mbaka janvier kota la biso na film na baki nona pese miko parce que kina yambaye msala ofinga okto yebela Karine na sala bat kana ba finga ko finga la soutien interprète comment kimango et comment Luc invité sala analyse entre biso to sala to lobeli makam eza ka ko finga kanon ko finga na internet eza soutien ba to ba linga ngo soutien donc pas na za penalty ta émission sala na just fingi bon c'est combien de vues ta obiso to sala 14 millions mo nyongo ba vues ko ta obiso to sala combien de vues valito lobela mimi ba vie mimi stabilité mimi bana comprendre tout ça là te ke on na kwa envie challenge côté mon baba lifanto oui bana vali mama déjà nga et mon agité non na ke non na ndenga hypocrisie to ke non na ndenga hypocrisie muninga na bango apesa bango a lancé deux filles 2020 il faut muta bota déjà moi aussi déjà soko lancer déjà deux filles que vous mona parce que aux trop sûr na yo ebike na bota abana na zora zeni wana matrice non mais maman na nga so na bina kangama na nga dans 2 mois na okangama ozo comprendre donc voilà ils ont leur lobby tout ça ba concurrence na makambo ya ba vie na biso réel ko ça na makambo ba YouTube te parce que YouTube lelo eza musala to yo sala lelo soki parce que au moni lelo ba to ba comprendre siko biso pe kala to ba internet to banda pe ko finga mais au mona muta obengo na téléphone malika mayele ozana ngo ko finga raté izoka ka tan yo sa ba analyse au mona mayele ko fonga malelo to comme sa ba analyse au mona obeta pe ba vie kana analyse sans que o finga moto ba to batala biso ba responsable fa di son blague ba grande dame la biso ba grande personne batala biso donc to lukaka to sala makamba bien na lobango na lorashu il y a d'autres personnes batala biso mais bazora tan obenga biso te na mona on na kenda Rwanda donc okute na ba fanatique mo ba linga kayo malika mais non na tika le mono 15 jours ba benginga donc ce que soit chance tango bande ko finga batu ba pesa opportunité batala kayo ngo zo finga batu mais lelo je suis désolé za nango souté batu ba finga pesa to bito kota ba page na bango mona ba vie o ba sala za nango muke ko lekape so ke na site mo beaucoup des mères a sala analyse to nani mombaya a sala analyse na batu ba profil batala mombaya ke batala muto zo finga batu parce que batu bazara bazo baté ba otala boy valdo ki na tefo bandi o finga musicien mo boy sans cause et ça insensé
ozomona mais lelo so na leki na nga na lobi na nga vérité que non mais tout ça le moi il n'en est pas musicien tel to yo ka eta obeta musique te zate que na fingi ba encourager mutu na mabete nde to lobaka déjà babilo comme soutongo lobela mutu vadi mikolo zo travailler te ezate que muta fingi yo ezande que baza ko encourager au travailler sous plus mingi donc c'est un peu ça maintenant bien na otala boy ndeko pe c'est comme si ça lika moi analyse na oya monite hein bino bo condamné pour te to condamné te et sa question oyo zo tuna biso bi mutu mutana opinion na ye loko sho pe sa raison na nga lobai déjà na debi na ko lobela nga makambo wana te na vanda bona bandaka lobela likambo moko pona mutu mais sinon comme les analystes to sala mutu pe a pe sa opinion na ye donc wana eza pona nga donc ero ko lobela déjà to sala musala oyo to na ba bobi we batala biso ba efero lisungi batala biso déjà tanga mona malika a loba na mikobo ana facilité tinde moi aussi au moine makambo elamba to ko lobela ngote déjà ko vivre na poto elambé le côté ceux qui déjà écoutent na quelque chose aussi maman quelque chose on a facilité sur ma basket on a mutu pe tam ça c'est pela non va dire beaucoup na ndenga poto ba kabelo pe lamba griffe donc lamba de to ko le blanc de toutes les façons pour nous conclure et ça que toku fatoti kango merci en tout cas merci na grand poète l'infinitif Gilles Vassimba motema maman na biso Tania Mukoko Miss de Londres j'en profite aussi d'occasion pour saluer Angela Mukoko donc bata côté kuna quoi pourquoi pas Nasha Mambimbi la Toulousienne motema papa Dadi ba bilo Gilles Vassimba pesa qui vraiment mais tout ça tout en blanco hein ba HM n'habite le on y rebac ça mon kezali pour tout le monde pas na dossier zaka que non validi to bito tika ko beta ba concurrence kana leki na la ta to zwaka to comment on ba coller ya déjà internet de le baka yebi malika ba tumsus ba la taka avant mais YouTube et chanda pe ba via ba internet parce que tout le monde ben la facilité et là te lamba cher montre cher peu yo même sous passeport ou à voyager pas vie déjà nandingo ba que non à place wana ya bata fali à mon amta convié déjà c'est faux parce que l'autre qui on dit ma fali to ebi que non Karine aza fana fali banda de loti lobby bazana pembeni balobango fana te boyite ya bata presse non loba to ke malembe a ignorer parce que déjà ça loba bongo a envoyer déjà place tellement ce qu'on monnaie bateau pe baleki na makam peut-être bazale wana ndi ngomena sale moyo poussa na kuneza te a comme ça ah oui ba manike de John azaki na leader na ndo comme ça leader na le pont moko kana banda tout le monde ebi to se voile fasté quand on parle le pont moko na pompage ko différence ni quand le pont moko na pompage leader ne o akumisa ala le pont moko na bandal siko au moins te que to tiango ka bana bonka ndenge ken pe na mais oui au cas pas bien lo ba que na mutale ki azate kasi ya te ki ba bien matériel ya zala nini pour ken pe na le pont na pompage leader ne place à uta azana moko na bandal siko différence tineza la au moins te que y fa katika comparaison na ba ken fa se comprendre quoi parce que le roi biso no so le fangu te et puis validi il faut tout yeba et puis validi il faut tout yeba comme ni mutu tom so malika ba tout so ba yebi que non validi yambi malika boye ba ozela malika ba yebi que te malika asala banalise na bien ani na mutu ofinga ta obimisa mo imbécile te et puisque mutu ngo oh poser les questions et c'est quand même chose donc les abos sont déjà mutaté déjà na écran na ye ayebi ka a lobaka eloko moko donc ça dit banda ou banda carrière na yo donc o sala musala o yebi ka ke batu so batie yo o finga no ka fali o finga na o kaka Fabrigas o finga o comprendre o finga ken piana o finga no donc et c'est comme monotonie en fait batu pesi ba lembi na bango so mona batu balinga ka peton ba otala biso bo lobi lo rasho ina idée mususu lobi malika epena ba epena analyse mo yangi taboye beaucoup décortiquer on peut bien ngana na ba fani ba komela nga malika fo sala mingi ba analyse na ba Vincent Luzi na ba Frank Stemai na ba Mumbaya parce que obimisa peu mo dégage peu moins intelligence mo boy c'est ça et musa évoluer à bongo le loto musu boy le rachat bando ya manga lobi pe na komi petit na komi na ba niveau mo ba grand frère na biso pe ba mayele ba komi pe ya manga non on est déjà que niveau ozomona donc voilà merci vraiment to boucler un peu de dossier vraiment to évoluer na makam susme boucler te yum to banda ki ngo 600 hein yum to banda ki ngo 600 bébé goût merci oui bien que lo mo bana poto bana mokil mantoka lo bina 20 na butu na moni ba vidéo ndokota mamba mutakalisation o yango komi kindo kitonini premièrement est-ce que ebisu ndi on so Herman ba bimisi les vidéos mususu
Bon, on va dire, au moni, Makamba Herman, non, il a vraiment conseillé l'analyse parce que Herman, déjà, c'est un frère pour moi. L'émission Liboso, tout ça, qui n'a pas qui un peu éclairci, n'a pas qu'on peut ses conseils. Mais au moni, Mouto, cause à camarade, n'a pas tenu Nazara Boy, n'a l'orachou, ce qu'a sali ma bé, pour sa camarade, n'a reproché, et ouan eza ma bé, ouan eza hypocrisie. Vous comprenez? Mouto, ce qu'on sala ma bé, il faut qu'on l'obéla, et ma bé, ba mesana nangote, ba mesana na malamu. Vous mona. Déjà, ce Mouto, ça, erreur moko boye oyo ko détruire vie na ye na intérêt moko te na vie na ye o comprendre intérêt na ngeza ka que non master nanga a marcher bien ça na musala na etile le mema epoto ya mutu ye yango na auto lukaka o so comprendre to ebi peste to wuti na ba famille na biso to ba famille rejetée na ebité to na ba famille rejetée mais ton mutayo ko luka déjà musala oyo ko luka musala po ozwa oyo sala ba besoin na yo moko ozo mona déjà na mona deuxième vidéo na tout que ça les ma bevaldi donc ezaka même vidéo et bimaki liboso mais si qu'on est qu'on a formé mususu mutoine lobaki yango déjà pardon malikanga na lobaki yango déjà na mona ki vidéo ali osna ebe que non Herman a bete bango ya partout parce que ba o abanda ko filmer non avandaki et puisque tout non asala bango partout en plus pe kuna to mona ki Herman a banda ko lécher la fille ah soit selon donc oh mo dans notre petite débat ah yango Herman moi Herman mona quand je me posais des questions est-ce que Herman a ni herbivore ou quoi ni herbivore. Mais comme Nabino, on se voit les pédés face. Non, tu se vois les partout. Mais comme il y a Mamba, il y a tout là du lolem, on a ces mouna. Moi qui Congo peut faire quoi t'as rabandé au bassin on a fait Congo bassin on belé les bandes en eh omoni valdi omoni bozami bali omoni bozami bali to yebi déjà voilà il faut que tu les sika hotel le lem tout ça on a ninga ba fantique te fadi to solo là voilà déjà ngai na part nanga déjà Herman en tout cas je pense au batunye so ba loba ozoyoka omoni il faut que omoni mibali bakamuisa ngai vadi na lobanga chaque fois bako peso mbinga na kitoko mais son tamba pimelo ka esprit ozanel parce que un vrai mobile o azan esprit un vrai mobile ça o ya banga mwasi na ye un vrai mobile ça o ya respectaka mwasi na ye lingara te bêtise na ye et comme ata un jour na matoi na ye ozo comprendre ce que o bino bo sala neza qui sans esprit et ce que un esprit hein et qui sans esprit moi sans mériter voilà ce que yo bisanga na fanti ka batinde nga vidéo mobile nanga au coucher ba film parce que ba pit parce que ba nti ba vidéo zo bima bongo ba ngondi ba publier ba vidéo parce que batu musu bazaki te bazaki 5 te 6 te car entre bango nde bazaki bon nde bazo continuer ce que tani na deuxième vidéo et ça quand même fille wana parce que ya mwindu na première vidéo za mona na été mais o ya pembe wana zakaka omoni o ya pembe wana zakaka do bazaki deux filles ozo comprendre donc les akande le rachuna le bakon émission liboso c'est que ça qui partout parce que notre vidéo liboso to comprenait na bande au filmer bango donc c'est que bazaki deux filles en tout cas et ça la ka passi et ça la passi mais to koki ko encourager ma bête a mérité pe ba conseil a mérité pe ba opinion na biso en tout cas Herman maîtrise toi d'abord na ba sentiment maîtriser non mais se maîtriser na ba de lui on a yo ozomona so ebe loko o etinda ko na mabe boni ba lobaka so loko ezo tungiso kata ngobwa loboko ezo tungiso kata bwaka eza loboko te eza makambo oyo oza ko s'emporter nango so ke ezo memo na mabe o ana droit ya ko vanda to ba tuso kende ba prière loko boko ko tika te okipa pasteur na yo a edo na te tina si ça okipa pasteur na yo a edo na ba prière kenane loko bo etungisanga na okokotika ngote edenga na ba prière en tout cas pour na wana conseil na ko pesa yango en tout cas à se maîtriser vraiment ba sentiment na yi. Oui, en tout cas, merci. Tout comme Vana Souka, Laura Chumawete, les camions go back. Ça malgré tout, notre monde a pas publication, moi, na WhatsApp, n'a pas solo pour ba Congolais, il paraît, ba publier, puis papa dans chaque Congo. Ah, non. En fait, non, wana non na monia ngudina ko lo bati mes conseils na Herman déjà en fait il y a maintenant ça tête appel lombe ngana tanga na ina na bando moni o ya pe na art dramatique na ina déjà na bando moni mais on n'est pas deux amis tout solo là mes conseils ba bi que non l'erreur est humaine mais persévérer dans l'erreur c'est diabolique ils a liboso so quelque chose qu'ils erreur en tout cas courage frère o c'est ce qu'ils a que j'ai tout à liboso o izaka que non ba sala qui deuxième volume tout monia on pe kaka donc ba courage
ngana oloba langi belete en tout cas soka sali kisu erreur mno ande sko to monde qui est comme diabolique. Un grand merci déjà na kopesa bambote. Merci déjà na formule la suka papi aura la carte limitée bilanga euro Jimmy Mambika l'homme fort bakolo bakolembe Jimmy Mambika l'homme fort Élisée Ifaka maman na Orciel Maya chérie le tseur le remonter Maya Toto na Mirambo. Je sais pourquoi je dis ça. Premier ministre José Ndombe Ashperedo Junior Msuku prête les cabos ça boss sans oublier 10 31 10. Merci Noyo Valdi, merci na Divine Noyo et Martinez on est ensemble à la famille. Ouais. Oui, merci. Moi bambote. Voilà, merci beaucoup Valdi, merci na batutu balingara Malika Mania et Lili et Luka Bafer, moninga egeta longanzala, Jobumba la Valimba la bambote na bino bana Luanda, la luxueuse faire na maman ko, donc des gros coco à toi, Magali Congo la Black China, il y a Véro Lisungi restaurant chez nous à Kin Abidjan en tout cas, chez Véro Lisungi ba gros coco na yo, Bobby Way salon de coiffure d'Abiu Star Barbershop, équipe soudée de professionnels sans local en tout cas bambote na bino na batunyo so bolingara Jos Mania Malika, Ricardo Maï le capable en tout cas de gros coco. Oui, merci, mais sur le but au monde, ils ont dit qu'on a pas battu. On se babimi si père na biso chaka vraiment. So babimi si vie chaka Congo en tout cas. To eza mutu. Eza ka ba erreur ndé comme la kabiso. Zo mona. Eza ba cas différent. Non, eza na lo bato on émission moto sala ka awa. Ba to so la makambo. To so la makambo. To ni to si sa Crisco et debiso. Eza ba deli to sa eza nango vona petite amie na yo, to na copine na yo. Bo sa ba deli on a mis bo filmer. Muso eza ba erreur ba téléphone. Ozo mona. Muso soupe eza kaka moi so bimina inda zane pute ya moni kata pibie na yeye ça le côté so yeve chaka Congo bimaza muta sala rapé bongo ça nini en tout cas voilà en tout cas botika ba base vraiment artiste à danger donc ba artiste baza en danger ndé ba sala nzambe misube no ba bimite baza en danger en tout cas faut parce que ça ba kiso ça nango yaka nango yaka na malembe poto me ko boma moto oh vraiment so posa na oya père ngo bimisa en tout cas il a vraiment de voilà ngai en tout cas gampote de muzungu père na depuis Belgique na pesio bambote pourquoi pas les amis de Deo muzungu nyonso na be na pesio no bambote Igor Makalambo aux États-Unis Junior Mukuna maître Toro dans babi Paris t'appartient na pesio mbote l'infinitif Gilles Vassimba moté maman so Tanya Mukoko Miss de Londres na pesio bino bambote skabozali na kata Kinshasa. Pourquoi pas Nacha Mamimi la Toulousaine Odilo Mampouya Babi boutique la Biema exemple à suivre Ornelan Zinga Maman la Winner la Parisienne Roger Ndonga les grands colonisateurs Crisco Louvanda Leli pourquoi pas Rogero Diva la nationalité hollandaise mais avant d'arbo na Katia Belgique père Nangai Vérigoman sur le roi des Bateke moi à Londres solo père Nangai Donan Tsumbu monté ma maman lycéenne maman Elohim na les grès pourquoi pas Crisco Louvanda qui était derrière la caméra là il y avait mal un papa français pourquoi pas illusion drama Tricia qui moi un vrai chéri na ton normal. En tout cas, on a Pesio Bambote qui n'est la bring là-bas. Référence vraiment à Pesio Bambote. Les sénateurs Paolo Tudilo, Bambote non plus aux alliés viennent à Alain Visor. Donc, de gros coucou à toi. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, vous s'abonnez massivement dans le site.